Ya solo bonjour losako na bino bandeko bana somi ekolo Congo ba oyo ba mesana kolanda biso na kati télévision lolaka ya mvuluzi kimbango ya solo ngonga na biso ekoki otoyeka liboso na bino po ete topesa bino basango nini ezali koleka na mabele ekolo Congo losako mboka bino na kombo ya mvuluzi na kombo ya mama Kipamvita na kombo ya tata Nzambi ya mpungu tolendo Nzapa Nzakomba Amongali Vidi Mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Nzambi Kaunga Nzambi Kaunga oyo pe azali oyo toyeko pele na minoko nyonso ya mboka na biso tozala na fier ya kobelelaka bakombo wana oyo bankoko na biso balakisa biso yango yesolo bandeko bana nsomi ekolo Congo toye liboso na bino lelo kopesa bino ba information nini ezali koleka na mabele ekolo Congo bandeko sans plus tarder na kanisi toyaka wana pona kokundola oyo bango bazali kobomba nini bazali kobomba mafia munene oyo ezali koleka na mabele ekolo Congo etandis que na bamboka ebele bayebi ke Congo eza passoire RDC Congo eza passoire sala nyonso lingi na Congo muta kotuna azali te ezali mboka ciel ouvert pour tout le monde okoti obimi ya ofeli voilà ota komona passe to komona butura moi bandeko bazali kolela butura moi ba disparaît oyo bato musu bakanga bango babika bandeko ebele bayebike non ndeko na bango azaka na prison nzoka te ndeko na bango na prison azalaka te basi balimwisa ye asakenda mosusu ayebike non abima na ye tebe sika akenda te akenda wapi bayebi te lokola banyama. Donc franchement mes chers amis, acceptons-les que nous vivons comme des animaux. Toni maketo vi lokola bas animaux parce que nyama ayaka pasa muninga na ete et na kata jungle auto vivre na kata mbele ko Congo moto no saza ko débrier na ndenge na ye oya lingi asala nyonso alingi asala moto ko tuna ye motuna azate parce que eza na kata jungle na kata zamba nyonso o lingo sala na yo moto ko tuna yo aza na ete. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kanisi mingi na kati na biso bazali koyeba teke les dangers et là nous guettent. Les dangers et là nous guettent beaucoup bakufa beaucoup bakenda motatuna pe bango azate bakenda wapi balimwa na bango. Et voilà balimwa na bango tokei to luka toyeba balimwa bakenda wapi to luki bandeko bazako loba lelo na kati ya police to banda na information wana na bolanda image bokolanda bokoyeba nini ebombami na sima image biso toyaka nde kokundolela bino kokundola koloba nini ezali koleka nini bazobombela biso parce que mingi ezali ya lokuta. Wana bandeko nakanisi image toza nango tobombeli bino yango tolakisa bino yango nini eza koleka na mabele yekolo Congo mboko bankoko batikela biso ya soloke ezali pasi bandeko bolanda na bokebi nyonso nini ezali koleka na Kinshasa. La police ville de Kinshasa ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs délinquants et bandits qui s'appellent Kuluna sont tombés dans les filets de la police. Les hommes du général Kassongo ont également mis la main sur un réseau de criminels qui a pour cible les conducteurs des taxis. Devant le commissaire provincial, ils sont passés aux aveux. Pour opérer, nous montons un scénario en envoyant quelqu'un chercher un taxi pour amener une personne souffrante à l'hôpital. Dès que le chauffeur vient avec sa voiture pour prendre le client pour la course, nous montons sur lui, nous le ligotons et l'amenons loin pour l'abandonner quelque part. Et nous partons avec sa voiture. Nous avons déjà tué 4 chauffeurs. Chef, nous opérons généralement dans la commune de Bandalungwa ou à Kintambo. Notre chef nous appelle, on s'installe dans une terrasse pour prendre quelque chose. Il donne 10 $ à un de nous qui va chercher un taxi prétextant vouloir emmener peut-être maman à l'hôpital. Et là, nous on vient, on opère.
On est équipé de machettes et d'un fil pour ligoter et museler les chauffeurs. L'autorité policière de la capitale appelle les Quinois à la prudence face aux criminels qui changent des méthodes. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi. Ubwenge, bande komana somi ekolo Congo, nous sommes là pour essayer de vous informer. Pourquoi scénario Oyo, la police de Kinshasa va tourner yango? Nous venons là pour vous informer. C'est du mensonge. Mafia. Pourquoi c'est là? Parce que je pense que Torbele Kibino Mbaleleke ke ba taxi Oyo John Boyo Kababenga la Congo et ba ketch 2000 taxi ketch ezali na maboko ya Zoé Kabila. Asomba 2004 voiture ketch pona nini? Réseau na bango oye créa pote basala ba lèvement ba voiture wana nyonso ezali na maboko ya Zoé Kabila. Et voilà comme ba monique eloko tokobenga comme trafic oyo ba organe ya ba batu. Alors bango ba monique trafic wana ebani ko reverser, il faut pas monter scénario ndenge boti ko mona yango. Pourquoi? Bandeko parce que bomoni na kata Malawi toko expliquer bino ce qui se passe actuellement na kata Malawi, que dans ce même réseau des organes humains oyo eza na kati ya Malawi, donc batuti batu baza na kati organe na kati ya réseau wana. Et voilà bango ba blanchir yango pona koloba ke non ba taxi oyo ya Zoé Kabila te, mais ezali réseau oyo bomoni ba présenter devant vous à la police. Donc c'est faux. Donc c'est-à-dire que ba ko banga ba bi que non, cette histoire d'organes, de trafic d'organes, et ben ko sentir mauvais, il faut ba la biso ke eza bango ba tutite, mais za biso moko ba congolais oyo ba monter scénario oyo bozali ko mona wana. Ezali scénario Madin Kinga Kati. Scénario Madin Kinga Kati, obozo komona na komo ya Kasongo, azali tuti rwandais. Azali complice na kati ya scénario wana na ba enlèvement, na ba trafic ba organe oyo eza koleka na mabele kolo Congo. Voilà, pour la koluka moye ke ba se camoufler, ba sali eloko wana. En ce moment, même la communauté internationale que nous acquisons, parce que beaucoup des hôpitaux, pour votre information, na kati ya poto na kati États-Unis, na Canada, na Australie, mboko nyos na kati ya poto, bazako zela ba organe, madine, on RDC Congo. Babanako zela mingi ba minéré. Comme bazu ba minéré mingi, ba minéré baniko sala mobulu, ba koti siko bazu ka organe, ya baniko na biso bana somi Congo, et voilà, bazo zela ngo liste ya mulai, ezala hôpitaux, bazo zela organe. Organe ngo ko uta wapi, il faut uta na Congo. Voilà, bandeko commerce ya sika comme alobi, trafic ya organe, oyo ezako uta wapi, il faut uta na mabele ko Congo, et ba congolais bango moko na kete kidiba. Na kata kidiba etali bangote bazali na kati ya bière, bazana kati ya ambiance, bazana kati ya théâtre, bazana kati ya religion, na kati ya église, bayebi na bangote que le danger est là liboso na bango. Voilà bandeko ba patient oyo mindele o bazala tente ya organe oyo ba po ba transplanter bango, bazako zela nini, bazako zela euta na Congo, bayanango na mabele, bayanango na poto po batie la batuana. Voilà réseau batuti oyo ezali organisé na kati ya Congo, balobi te fallait ba monter scénario wana ba se laver maboko kenon, bango bazana bango na rien à voir na kati poete oyo ezali koleka na kati ya Malawi, bazali ko banga ke ba interpeller bango pe na kati ya Congo Kinshasa poete babi kenon oyo bakangi na kati ya Malawi, ce sont des tuti. Voilà bandeko bana sobe kolo Congo toko kene na Malawi toko pesa bino oyo le karakata Malawi après Mfumu Mato voilà Kinshasa Kinga Kati qui a vendu concession oyo ya Kinga Kati na Kabila oyo Kinga Kati comme base arrière, base militaire, base à Makambutu oyo sera ba crime na Kinshasa qui a vendu ba concession wana et pas ya King ya ka Hippolyte pas batuti. Voilà comme on a yé Mfumu Mato
bazali accompagné na mfumu Alain na kanisi bandeko baza tout autour ya nsele kuna bayebi bakombo bibale na tangeli bino mfumu Mato na mfumu Alain. Alors mfumu Mato na mfumu Alain, ils ont vendu même village na bango. Pour Kabila yaki asome kama parti moko abalaki le bandeli asomi moi parti moko oyo ya Kinga Kati. Après l'appétit vient en mangeant. Abaniko senganda munda, abaniko pesaye. Tialmi non, botire ba village na bino. Bango pe fumu Mato na fumu Ale. Bandimi bateki ba village na bango. Kabila lobi allez quittez là. Bateka ba village lelo batwala mibale oyo mususu wana kutu Ale azoki même jeep. Bapesa ke jeep cadeau et pas ya Kabila parce que yeuta facilité ki nyonso. Et voilà, tipu wana fiere leka ki makasi azibasi misatu. Ah, comme il a balayé à Mobasi, Mbongo Salakate et Siri. Mbongo Siri, en ce moment, tous les gens qui vont comme à côté à Maïndombe. Na Maïndombe, ko sala nini ba comme Terengano. Bateki Mapangu, bateki concession, bateki nini village na bango. En ce moment, je vous parle, Fumu Mato, na Fumu Alain, ou bateka Kinga Kati, bakimi wapi na côté vers Maïndombe. Bazo discuter wala nini tozo zela kalate bande kona biso bazo bengana Hippolyte Kabila. Voilà projet za la mituna bango baza ko zela ba bengana bande kona biso l'armée nationale peuple Congo ba bengana Kabila comme ça bango ba récupérer yoka buzoba ya bato yoka mitu esala kate na kati ya famille na bango ba se ba kaboli ba bâtiment ya Kabila babi au moins bâtiment wana au moins parti wana ko zala ya ngai. Au moins, il est récupéré ma part, on a besoin de et voilà, bandeko toko tuna bango. Est-ce que vous récupérez yango? Est-ce que l'État oya lobby a kozongi c'est la bino yango? Pote unyama na bino utekaki na busoba na bino utekaki le pango wana. Bokanisi ke ce qui l'État récupéré place wana bako boya ke yono biso toza ba chef coutumier te vanege sikawana le ya biso na kanisi boko vivre on nan bo monate. Déjà que vous avez perdu. Moi, comme ça, déjà à l'avance que vous avez perdu. Ce que vous avez fait comme bêtise, vous allez regretter ça toute votre vie, vous et vos enfants. Pote Busoba et Zongazoute. Voilà, Bande Koba na Somi Kolo Congo. Bande Koba, c'est Bissot que Kuna na Kata Kinga Kati, Moto wana ba Alena, Moto Msuba Teka, Banani wana tout. Kabila Koko Botro ba Pangu ya Batunyoso, tout autour ya Kinga Kati. Par la force, sera le but parti wana azo mona bino clété allez quitter bazo benga bango par la force Kabila bako récupérer ba conscient tout autour ya nani ya motu ya Kinga Kati. Voilà, Fumu Alain na Fumu Mato bango bazali bateke ba oyo ba kendeki ko zo ba vanda ki na parti wana bango na bato bateka ango epai ya Hippolyte Kanambe bateke la Hippolyte Kanambe concession boza ko benga Kinga Kati. Voilà, na kanisi boyoki ango ba komiti wa petit même ba komi ko sala même apartheid. Pour votre information, apartheid de comment la sidérurgie vers Malukukuna, il y a des liens congolais moi na mboka okoko sokola maite et comment ba libanais ko mona ka weekend ko mona ba orbore bimi ale ba baniko kene ko sakana na mai kuna ba zo sakana yo noir ko meka ko kota na mayote au fleuve ba koko ba tikela yo. Vous réfléchissez cela, est-ce que c'est normal? Mayo ba koko ba tikela yo, mais tu n'as pas droit à cela. T'as la passe, t'as la munyama o biso na kata mboka na bino mais ba interdire yo ke bino ba noir ba ko koma na mayote boko koma na espace te boko koma na site te eza ya bino te tala munyama est zabatu tota banyama tala bomu tuna bino moko bo pesa raison. Donc Kabila na batu na ye na ba étranger tout bazon fuma na kata mabele ko Congo pasi na mawa. Voilà bande ko bana somi ko Congo. Les commandants de la 12e région militaire, Michel Chora Mandondani, Nakatia Parade Naye, Nakatia Bakongo, Nakatia Mataki. Les commandants à Térémi, Nakatia Parage, Arabi écoutez, à partir de maintenant, plus question soldats à côté des réseaux sociaux.
interdire ba soldat nyonso que soldat akoko kota lisusu na réseaux sociaux te na kati ya Facebook na kati ya YouTube na kati ya ba réseaux sociaux kokota te. Interdire ba militaire nyonso na juridiction oyo ke bokota lisusu na kati ya ba Congo azui mukano adobi soldat bayokoto koti na Facebook bayokote na WhatsApp ko ne ko partager banini d'après lui alobi ni salamaki lundi le 3 hier. Alors oui, voilà raison y a poussé. À travers les réseaux sociaux, circulent beaucoup d'ambiguïtés qui peuvent entamer les morales et la discipline au sein de l'armée. Il ajoute ceci: les réseaux sociaux ne sont pas pris en compte comme voie de communication pour les militaires congolais. Waouh! Voilà bandeko liboma, maman Aurélie a solo le que azana liboma. C'est vrai, c'est vrai. Voilà la jungle. Voilà, nous allons poser une petite question à ces messieurs qui se croient qu'il est vraiment malin dans sa tête. On dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'il a étudié? Qui nous explique un peu réseaux sociaux et l'Ingi Kolubani? Est-ce que quelle est l'information ou voix oyo yeba soda wana obazaki na parage oba soda ya yé ya 12e région militaire na kata Matadi oyo ya pesa informé ba soda na yé tonito yeba na no bande ko botuna na biso soldat na bino yo Kasongo yo chef de la police yo ministre ya défense yo tuna commandant na yo lobake est-ce que ba combat soldat na yo ozana moyen ya communication oyo informa ka ba information ezo le kala mokili azana ngote beaucoup de réponses azana ngote. Voilà et ça passe. Et alors quand cet homme parle des réseaux sociaux, nous voulons un peu l'expliquer un peu pour comprendre mouke pour comprendre que il y a trop de banyama bazoba pour défendre batuti parce qu'ils ont peur. Il faut qu'on pousse l'argument qui ne tient pas debout. Qu'est-ce que signifie réseaux sociaux? Quand on parle des réseaux sociaux, ils sont liés à quoi? De la famille, non? N'expliquez-vous pour bien comprendre. La famille. Donc, toi, en tant que commandant, tu veux séparer tes soldats avec leur famille, avec leurs proches. Donc, vie sociale, Gabatou, et ça les sous-souter. Quand on dit réseaux sociaux, ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire que réseau, il y a famille. Réseau d'amis. Donc, il y a le que non, soldat, ma famille, parce que tu es soldat, tu n'as pas une vie privée, tu n'as pas la famille, tu n'as pas d'amis, tu dois seulement regarder le mitindo Yabatuti. C'est ça. Essayez. Kabila Hippolyte Kanambe, vous êtes là avec vos amis, vous nous regardez. Est-ce que vous avez réfléchi, raisonnement, est-ce que ça tient debout? Réseaux sociaux et ça les concernait cette histoire ya famille. Tu ne peux pas interdire quelqu'un à sa liaison de la famille na ye. Isa bunyama, tika bunyama bungulu. Oyo zanango, oyo na kombo ya Michel Chora Mandondani. Isa son na kanisa koza tutite, na kanisa koza la passe mingi, opeksa ba soda ba kota les réseaux sociaux, c'est la peur qui vous pousse comme ça. Vraiment, c'est inacceptable. C'est absurde d'ailleurs de voir comment un soldat commandant, souhaitons qu'il a étudié, et il va interdire ces soldats de ne pas avoir relation. Mais je crois que l'Europe, ça me dit, soldat, qu'on combattre la moitié na yote, soldat, qu'on vanda, nanda kuna bana na yote, qu'on solana bana na yote, qu'on solana ba famille na yote, pose un soldat. Bounyama. Allez réfléchir un peu. Voilà, Bomoni, problème de ça dans le Congo. Aliénation. Les gens ne comprennent rien du tout de ce qu'ils sont en train de faire. Mawami. Alors, Tokei, la mission, il y a Chulombo, na Katia Angola. Qu'est-ce qui s'est passé na Katia Angola? Boyokagi ke Chulombo, a une mission pour Apta Kagame, na Museveni, autour d'une table. Bayokana parce que Chulombo aza mwana musala ya Paul Kagame, garçon de course Paul Kagame aza besoin flatter, à flatter Museveni parce que amoni lui tout seul
il faut trouver des alliés. Quel allié? Les alliés, baby, que non, c'est un criminel. Ce qu'on s'approche, et voilà, c'est Félix qui rend ce service-là à Paul Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé dans Angola? Drapeau ya pays na kasi ba mingi ba moni image en circuler sans arrêt de montagne ko mula mal na ningate na chaîne ngana chaka elongi ya chilongo bo excuse ngai na ngo chelongi na ite enerva kange longi wana na ngo chama kamuna ite o mona ka na chaka photo na ite bo mona nga mingi na biloko na nga mingi voilà bande ko bana some ko Congo na kanisi na kati ya mboka nyonso tokendaka soko bimi na libanda eloko liboso eko symboliser eko lakisa valeur ya mboka na yo ezali drapeau na yo e bato bakamwe ebele ya komona ke Tshilombo akei avandi bazwi ba drapeau nyonso ya Rwanda na ya Congo bachepa ya Paul Kagame pour dire quoi que yo kanzi moto batana babosa nite pour nous faire voir que mokonzi ya Congo na ya Rwanda c'est Paul Kagame bateze pas Paul Kagame et pas ya Burik ya Zoba bomoni na kanzi photo na circuler azana sima na ye drapeau ezate voilà tarabu nyama buzoba ya bato kora ba Tshilombo o bazo sambwisa Congo et voilà symbole ya drapeau ya Congo ezate donc c'est à dire que basala ki on siama oui et ba ki fallait basala ngondengona pona ko sambwisa Félix Tshilombo qu'on a que oza nyama oza zoba oza mayelete voilà vous avez vu cela bino bato bobenga ke béton voilà bomoni ki béton na bino et c'est comme si ki bolole na bino voilà merci. Moïse Mbiye qui était en Angleterre, quoi faire? Moïse Mbiye, naningis qu'on a levé la bino, bo bazako yebate, babadeko de la procès. Il y a Moïse Mbiye qui va kanga Moïse Mbiye. Je pense que beaucoup parmi vous se trompent qui bonani, bolanda. Moïse Mbiye, quand il est arrivé ici, il savait, il fallait qu'on soit force, qu'on y a qu'on domine na kati Angleterre ko kota na kati ba loge na bango o izali o ba pesa puissance o izali na kati Angleterre. Na kati Angleterre, il y a des liens sataniques o izali pena que non officiellement selon que nous akisi OK izali lokola église de monaka ba te penda église ba kompenda église mais na kati wana oko que nous akisi o tuna bato bazana Angleterre ba ko lobela bino. Et voilà Moïse Mbiye l'era mona qui pression ko ela ki il fallait ki mambango ayeba ki ke kubeba alors Moïse Mbiye ayaki na kati Angleterre ko comme na kati Angleterre a renforcer pouvoir na ya domination Mbiye ayeko zo na kati Londres et marché yango moni azongaki na kati Kinshasa et a travaillé beaucoup parmi vous esprit faible voilà gege à travers bateau bazab esprit faible bango to comme fanatique na ba journaliste na ba nani ba comme fanatique non Moïse Mbiye azaki na raison fi wana kosa akosa kenjoka te ba ko travailler ce dossier là na kati ba loge na kati penza na kati magie oya ba pour Angleterre bo ba yebite bo tuna na kati Angleterre esika pela ki ndoki e mona naka kindoki ba sala ka kindoki. Voilà qu'il est kuna bomoni eleki seke vous venez de vivre là la fille malheur à toi bomi kotsaki nakata mabulu boyeba ki te tout ça bino boza ba rester un jour boko payer un jour ba comme ça ba pasteur wana na valeur et à vous surtout vous les filles vous êtes là na kata ba chorale vous êtes là na kata ba chantre vous êtes là partout ba besa bino toli boliko yokate bo vivre yango et ce n'est pas encore la fin. Vous allez vivre encore les églises de réveil, les églises de Satan, les représentants des dieux des Baals. Beaucoup vivre. Continuez, vous allez vivre. Bon, voilà, malheur à la fille. Elle a perdu le procès. Tokena Lombango, Bande Kobana Somekolo Congo, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Naïbité, Basali plateforme ya Sika, to balingi ba yela biso imagine le susu. Est-ce que la mouka, la mouka, to stratégie balobi non a commis porte-parole oyo ya opposition. Na kata porte-parole opposition bas pesani bangomi balena ye na Moïse Katumbi 2 ans oyo ko sera porte-parole oyo da porte-parole pour te ba accompagner oyo bokipa. Tala bande ko bino wono na Moïse Katumbi.
parce que les Congolais n'ont pas été niveau ni yakibuni ya manabiso ya kibolole na biso ezo moni sa biso peut-être que non toza bakité mais tozo bi le corps ba nyama quand on dit tozo bi corps ba nyama c'est vrai ils ont passé tala batouana na comme Jean-Pierre Bemba il y a encore beaucoup de gens qui sont derrière Jean-Pierre Bemba mais Jean-Pierre Bemba azo kosa bango bazo ndima na bango te bazo zela sikoyo Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na o mususu wana Fayulu bapesa bango rendez-vous non tozela kaka 2023 pour être tokoma na tango oya ba élection en 2023 de l'autre côté chef Chilombo même mokuna ndenge moko ya tozela bapesa seni pour être ya diriger seni pour être et dans l'élection en 2023 ndenge baninga na ye o bazali na 80 nanga oyo bazaka wuta kaka na église azo luka déjà que Félix Chilombo a chaye na seni la tête ya seni na ye na Zakari Bababase ba bongisa makamo po ete bango pe ba vala ba yiba ba escroquer ba mvoama lokola Corneille Nanga envoie tala Congo ngo toujours kele wapi avec des gens comme ça quand on dit toujours sur un ndeko to telema bandeko baza ko comprendre ngo te bazo mona ngo direct toujours sala ba blague mais c'est une réalité bandeko s'il vous plaît to telema po ete to luka ko se libérer moto moko ayebi soko yebi teke libération ya Congo et ko utobele na maboko na yo moko n'attendez pas que quelqu'un d'autre a ko proposer yo qui a libéré yo po bateau nyonso bazali wana na mabele ko le Congo bayebi ke biso toza na biso bato moko mitu esalakate comme mitu esalakate ils en profitent dans notre ignorance et voilà ça continue. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ezali pasi na mawa ko kake o ezako leka na bele ekolo Congo. Voilà totie na bino audio moko tokei wapi tokei na kati ya Malawi. Siko mu grupu posati zimene zachitika mzinda wa Lilongwe makamaka ku Chesi pamene Burundi akuonesa chikhalidwe chawo choyipa chimene wakuchitika ngati chikhalidwe chabwino kumwe wawo pofuna kukwanirisa zolinga zawo. Izi tikuzinena chifukwa cha kuphedwa kwa anthu a Malawi okwana ngati 8 amene akugulitsidwa ndi ziwalo zimene zolinga zimene amafuna eno ake Burundi. Ndipo ndingechi pezeka kuti ifeyo tikukhala mungoja. Voilà boko comprendre te langue wana ezali kolobama na langue o eza kolobama na kati ndelinga kata Malawi alobi boy na kata Malawi décision ekwei la décision prise na kata Malawi batindi ya mbala moko na parlement Sénat. Qu'est-ce qui se passe après avoir constaté que batuti wana ba montaki réseau na bango et alors l'air balandeli to etiem na image en lobby ce qui s'est passé na kata Malawi l'air ba ko démanteler réseau ya ba mafie tuti na kata Malawi na kata le pango wana ba ko découvrir 8 corps oyo ba kata ba organe ba bimisa tout ba kunda na mabete na kati ya lupango 8 corps ya ba Malawi ne tso benga bango banani soki ba Malawi soki banani oyo bazalaka kuna na kati ya mabele bakunda bango deja balimwisa nzoka te bato balimwisa bango ba oyo bazalaki hier ba bomba za comme ba réfugié ba koma ba gang basala réseau na bango ne batu bazoko so ba kolomboka bazako botsa ba bango na kati ya mabulu Malawite. Voilà les Malawites. Oui, je vois les Malawites. Les Malawites, batomboki balobi, ça va pas s'arrêter là. Il faut qu'on démantèle les réseaux parce que qu'on a besoin de limoué épelé. Seulement 8 personnes. 8 personnes, oyo ba Malawite, ba limoué, et voilà ba Malawite, ba tomboki, balobi, eko sila boete. Alors, ba kei, parlement lobby, non, ils ont les camots la population, toko ko arrêter à accélérer. Un seul jour seulement, la décision tombe. La décision du Parlement tombe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il ne peut pas accepter l'insécurité chez nous. Donc, bah, boy va dire qu'on ne peut pas tolérer l'insécurité chez nous. Nous ne sommes pas des sauvages. Voilà. Bah, lobby, nous ne sommes pas des sauvages, nous les Malawites. Nous ne pouvons pas tolérer. Oh, ma kamutaza koloba. 8 corps, oh,
bango ba komona kata parcelle wana la loi ba pesi mobeko ba pesi mobeko quoi suivre la chasse. Donc il faut qu'on bengana tous les réfugiés. Mais que quoi que ba étrangers nous sont les réfugiés o bazaki na réseau wana na o bazaki na réseau wana non bazaki na réseau wana te ba réfugiés nous sont, il faut les chasser. Qui sont ces réfugiés? Les réfugiés rwandais, ougandais, angolais, burundais. Oyo sont même les angolais réfugiés au Kendaki na Malawi comme ba réfugiés, tout le monde dehors. Faut bengana bango na kata mikolo na kata semaine kaka oyo. Faut qu'on bengana tout le monde. Et alors, bango a le biboye, ba réfugiés, vous savez que vous êtes venus chez nous, mais vide. Et vous allez sortir de chez nous aussi, mais vide. Et ils allont tonga ndako, et ils allont ba valise, et ils allont ba télévision. Montaro Kenelango, et ça, vous êtes venus ici, mais vide, et vous allez sortir, mais vide aussi. Donc, ce qui est de Malawi, c'est déjà que ma bébé est bango, à l'occasion de la kima. Ce qui a kimité à kotika nyonso et kotika la kuna pour l'année, parce que Malawi, Balobi, pas qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas des sauvages comme des toutis, ils ne peuvent pas accepter. Et alors, Bandeko, ceux qui ont tel Babylone, nous sommes collés à Malawi, hôtel na biso comparé na biso combien de fausses communes tozana et des fausses communes créées par des étrangers tout des fausses communes na Maluku na Ouad, des fausses communes avec plus de 400 600 personnes baboma et vous avez vu cela. Mais Dala 8 personnes seulement et n'ingisi mboka, vous avez vu ça en image. Voilà quand je dis que Yasoloto se comporte comme un Nyama. Mais il y a quatre bisous, nous sommes tous, acceptons-les. Acceptons-les que nous sommes tous des Nyama, des animaux. Comment 8 personnes seulement, mais bisous, des centaines de millions de personnes, 18 millions de personnes, que nous savons tous qu'à l'origine, ce sont des toutis étrangers. Même si on est là avec eux, on cohabite avec eux. Vraiment, bandeko, tondi maka, toloba, ba français tolobaka, ba costume tolata, tout le monde va que toza ba nyama. Et autant la carte parlement, silence radio. Les autres sont là, ba koyo kabiso, là nous sommes là, ils écoutent. Mais au moment réaction exaltée, c'est comme de ba nyama. Tala seulement à cause d'une personne et après ben qu'on découvrir 8 personnes. Tala ndenge Malawi et Ningani. Bon mais tout na place na biso ezawapi. Moko na biso tout na place na biso ezawapi. Voilà, allez-y comprendre. Place na biso ezawapi. Voilà bandeko toke na lombango Ituri. Na kata Ituri, bandeko na kata Djungu, plus de 300 soldats autochtones du groupe Codeco ont regagné leur maquis. Waouh! Pourquoi ces gens-là ont regagné leur maquis? Voilà, ils étaient trompés par des promesses mensongères de Félix Chilombo, à Koseki Bango, revenez, notre frère, Naji Pouvoir, Boya, nous allons travailler ensemble, venez dans la FARDC. Et ces gens-là, Bazara qui stationné plus de 3 mois, Nakatia, quelque part, Nakatia, Itur, Kunakena, Mboka Moroboy, Batel, Oyo, Ezali Mafia, Yabanani, et voilà, ces soldats, Bazongena Bango, Makina Bango Balobi, pas question, nous allons plus rester avec vous, nous savons que Bozo Bobenga Biso, Bobouma Biso, et voilà, Bazongina Bango, Nakatia, Makina Bango. Laurent Kunda dans les camps de la MONUSCO. Ndekomoko a confirmé Bissangwalobi, oui, Laurent Kunda est dans les camps de la MONUSCO. Comment se fait-il que Laurent Kunda a dans le camp MONUSCO? Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la région? Voilà, Tokei, Nakatia, région de Bisso. Bandeko, Balabeli Bisso Boy. Il y a un très congolais, Otoko Benga Azaki Nakatia, l'armée nationale du peuple Congo. Na Kombo na ye, Major Kasingwa Moussore. Major Kasinga Moussore a été tué. Babomiye na armée nationale du peuple Congo. Bandeko Boyoka. Moto ya armée nationale du peuple Congo, mais bandeko na biso babomiye. Balobi na pesa bido information wana. Pona nini bango babomi ndeko na bango. Voilà, l'explication est là. C'est-à-dire que cet homme au nom de Kasingwa Moussore, c'est un traître, collabo. Alors,
motoyo abele ko teka ba plan ya bande ko na biso à l'armée nationale du peuple Congo. Cet homme oyo bozo komona azali mufulero bazali parmi bande ko na biso oyo bazali na koti ya Kivu. Mufulero nzoka te alongwaki na kati ya FARDC ayaki komitika chez notre dos amis l'armée nationale du peuple Congo pour dire que écoutez, moi je suis autochtone, je ne peux pas trahir mon pays et je suis venu là pour travailler avec vous. Je dois travailler avec vous pour l'honneur de mon pays. Bande kopé bayamba ki ba lutter azamwana mapere tikato ya menzokate bazo remarquer que à chaque fois ba mouvement belé ba plan mususu ba mona benemi ba yebi yango. Comment benemi ba yebi yango ba ko landa na réseau na bande ko na biso na labo ba ko mona que les traîtres là parmi vous, c'est lui le major qui commande les soldats de l'armée nationale du peuple Congo, les autochtones. Et voilà, bande Kobazara qui est obligé de les liquider. Voilà, Babomiye, Poete, Bamonike, Yasolo, Azaraki, traître, Nakatia Penya, Ruzizi. Nakata plena Ruzizi, voilà, Basoda, Nyoso, Oyo, Yazaraki na Bango, bande Konabiso, Azubitindo, Yako Botra Bango, Nyoso, ba téléphone. Ko Botra Bango, Nyoso, ba téléphone, Babanisko, ko fouiller, Nakata ba téléphone, pour Nabayeba, ou qui tu parles avec qui, voilà. Baluki siko ba téléphone ba bombaka babali ko récupérer bazana enquête munene ezali ko leka po ba démanteler réseau oyo ezongisi ki mikolele ki moni bandi ko na biso balingi ba sala ba moni plan mususu rêvé ba ko mona ke traître morazraki na kati na bango na kombo ya Major Kasingwa Musore le traître oyo ba oti ko boma kuna na babele ko Congo. Voilà bande ko papa ma follow na mama Congo na senge na bino bobele ma poete bopesa biso ba news nini boyele biso na mokolo na lelo. Voilà, l'armée nationale du peuple Congo vous signale que ils sont là très déterminés na mikolo zakoya boyoka ba nouvelle mususu ya somo ekoyela bino boko mona boyoka ngo bino moko boyoka ngo pas hier ici boyoka ngo. C'est pour cela que nous vous demandons de temps en temps de vous abonner massivement. Je vois que vous êtes très nombreux déjà sur le plateau. N'hésitez pas. Appuyez. S'abonner parce que mes collègues Akoya, Tobaniko Mona, Souka Tinel, la lumière, Tobaniko Mona déjà, Makambo, Ezali Malamu. Et voilà, Kota Benemi, Babi déjà que défaite Nabango, Baza affaibli, et l'eau comme ça les actes, Babligo Lukoba stratégie, Nengenini, Basenga, pardon. Et pardon Nabango, Nakanesi. Eko yate, eko dimamate, pour être bandi konabiso ba yebi bango, que batouana, il faut plus le faire confiance. Voilà, papa ma follow, mama Congo, to sengi na bino. Bobenga comme ça, to bopesa biso ba news to ke dans lombango, pour bandi kobana besoin ya oyo, bino bobombele ki bango kona lelo. Donc, bandi kobana somme ko Congo, nenge la biso na uti ko lobela bino, pardon wana, bozela ngote, po toko ndime ngote, dialogue wana ozele angote pote ekondima mate pour décision de asuka ezali na l'armée nationale du peuple Congo. Bayebi ke ne suivez pas ces oyo ba ko benga opportuniste oyo le kola kole quand même basi ya ndumba ba salo ba traître kola po o ba benga na comme politicien bolanda bangote. Donc bayebi ke bango otu baza ko sala oyo kuna ko Valentin Mubake andimi na o Mukonda na nani bakende wapi epaya Emmanuel Macron ba organiser table ronde oyo balobike conférence internationale sur le Congo nyoso wana mafia oyo ya communauté internationale Madine France. Et voilà bande ko na biso pas question écolekati. Voilà, bande kobana somi ekolo Congo, papa ma follow yasolo maloba ombokayo. Tozokayo très bien, ngana zokayo très bien. Allons-y. Tozokoyo kayo malamu. Le sako papa Sahela, le sako mama Congo, le sako bandeko nyonso. Na Congo le sako ba mama Congo nyonso le sako armée na biso national ya peuple Congo et pas bazali le sako na biso nyonso engeta papa Sahela
matondo mingi na kuzumisa liboso nkembo totonda nkembo na nzambi mpungu matondo na mvulisi kimbangu mamaki mpavita bakoko nyonso na ndenge tomesana kokaniselaka bango parceke bitumba oyo eza ya bango eza ya biso te biso nde tozali tozoluka bango mpo balia balamuka asilisila biso makambo oyo engeta nazaka na deux petits sujets na kolobela me kolimisa na nyonso olobi nazalaka mwa deux trois commentaire ya kosala na makambo nyonso uti koloba na liboso kongo passoir kota bima nde nyonso kosala osali nyonso wana ezali mosala oyo mission évangélique ya société oyo tobengi société basali église catholique fondamentaliste na église catholique protestante oyo eboti bapaster ebelebele bango nde basala biso na lolenge wana mpo ke mboka ekoma nango passoir balalisa biso pongi mpo ke tolamuka te ça c'est un de deux réseau ya trafic des organes ndenge olobeli na occident bapeyi mingi mikili mingi awa na occident na bamboka mosusu na kotanga kongo te parce que je vais pas m'identifier là où je suis ekomi mpo ochange po prolonger carte d'identité na yo il faut bapose yo mitu mibale olingi kopesa biloko ya nzoto soko okufi obien olingi te parce que balobi ke nzoto na yo ezali propriété privé ya leta na bango donc bakosala nyonso bango balingi voilà trafic ya baorgane lokola epa na biso leta aza te catholique akomisa biso bazoba mpo bazwa biso biloko wana donc catholique baeglise baza responsable na makambo nyonso ezokolika c'est ainsi nazobeta mbela il faut bitumba na to dresse yango contre baeglise nyonso banda na église catholique fondamentaliste ya ambongo na église catholique protestante ya bapaster oyo eboti bapaster nyonso bamethodiste bo wana nyonso bitumba na biso bandeko eza na sens wana parce que bango nde bazali malheur na biso ti na se troisième élément pardon commentaire na kosala sur bachef coutumier oyo bankumu oyo bauti koteka baconcession ya mabele epai ya Kalambe. Je vais révéler ceci seulement que responsabilité na biso nzambe oyo akela mabele ezali il y a trois éléments fondamentaux. L'élément existence ya yo muntu ebandi na mabele eyo okoma na yo muntu eyo okoma na oyo tobengi pouvoir. C'est-à-dire mabele ezali sacré ezali ya yo te yo nde bapesi yo okomi deuxième élément lokola mokengeli ya mabele lokola mokengeli ya mabele oyo nzambe apesi yo après apesi yo autorité wana alors autorité wana soki ewuti na mopaya aya kosomba mabele c'est-à-dire obosani charge bapesa yo parce que mabele eza ya bakoko mabele eza ya bafamille mabele eza ya bakla wana nyonso otie bango libanda yo okomi responsable alors bato bateki mabele bayebaka bien ke baza baresponsable liboso ya nzambe mpo dernière commentaire na kosala na malawi oyo basali na malawi yango wana biso tozosala baoccupant na mboka na biso ebandi na église catholique ça fait 513 ans na badéplacer de guerre oyo bolobi guerre ya Europe 14 18 40 45 il faut bango nyonso babima bitumba na biso eza na sens wana bolinga te mpo bakoko bayebisaka biso yango ke meme baoyo ya kala il faut babima na bamiliti nzina oyo ozomenga batuti bango nyonso bakobima bitumba na biso eza na sens wana malere na biso parce que na Malawi bakomi mboka bazodirige epa na biso mboka eza na maboko ya katolike nde moto azodirige yango wana makambo ezokende na sens wana alors mpona bapoint na ngai nazwaki ezali premier point ezali conséquence ya la police c'est-à-dire la police bazoforme bazokoramase batuti de n'importe où aye na makolo na bangombe atiki bangombe balati ye teni ya la police ayebi kutu aza na formation te ayebi gauche ezalaka epai wapi te droite ezalaka wapi wana droite na gauche na koloba na ndenge na lopoto na bango mais boyebaka
l'impérialiste a tia pour le des ordres, bisoto telanaba. Alors, deuxième point, il y a 6 millions de dollars. 6 millions de dollars dans un pamoyer. Pour les 6 millions de dollars, dépenses, il y a, oui, dépenses de la présidence sous contrôle, s'il vous plaît. Sous contrôle, il y a le double d'IRCA, le petit vital caméré, l'homme le plus complexé devant les Congolais, qui se croit être plus intelligent. Or, à l'Ubakabala, il peut parler que comme il a la Swahili. Mais, nous avons 449 langues. Allez bien voter. On a des complexes, les gens à caméra, pendant qu'on a Robert Roy. Complexe là, les continue. Donc, caméra a bénéficié 6 millions de dollars et bondi. Vous faites ça comme ça, la mariage, à quel point moi, si à bas. À ça, il bordel, il y a un nègre comme ça, comme pour Sakana, à bon Sakana. Voilà la dépense, va saluer, na reine ya Chilombo, en espace, il y a quelques mois seulement. Banque centrale a un déficit, Momo, Kamere a BBC, Bakamoni na Chilombo, Badosa la ambiance, Badosa, personne a compris pour interpeller dans l'eau azate. Zala va prendre la yéna, on peut na l'ouverture, Moka ezana maboko na bisote, Moka ezana maboko bapaya. Bapaya wana mutavandise bango ezali l'église catholique, l'église, oyo bobengi, dirigé na chef na bango François. François ye azalaka chef de l'état ya Matika. Na pesaka ye mokumba atambaka biso. Soki asalaka milimo eza biloko na biso te. Voilà problème na biso eza église na beti mbele na bituma na biso to dresse yango na église catholique ekende panza na ejonga. Wana na ndenge wana na kombo ya mvulusi tembango na matemba vita papa sayela na tunso maloba engeka. Ingeta papa mafolo ya solo ete eyokani ya solo biso mokonde toluka ndenge ni toko sauve mboka na biso ebele na kati na biso bazala na kati ya bobungi pona bango bazali kozela solution euta mopaya kaka oyo akanga biso na klebowa mopaya yango aya kolibere ye eza pasi eza mawa po ete badetruisa éducation comme bapomba boma éducation na biso eza pasi mwa ete bato ebele bazovive na ignorance bayebi te aza nani e mabele nini aza nango eza pasi mingi. Alors mama Congo losako epa yo maloba mboka yo mama Congo losako na bandeko nyonso oyo babelemi kolanda biso na poko ya lelo na basango oyo toyeli bino na poko ya lelo tolingaki juste kobakisa un petit quelque chose na oyo deja papa sayala alobaki eza lisusu sujet kaka oyo ekoti na kati ya bamakambo ya baorgane lelo ce qui s'est passé na Kinshasa. Il y avait une voiture Jeep et Télémaki na boulevard Tchachi à côté à Banque Mondiale et na kati ya Jeep wana na sima donc ya Jeep ya voiture tout le monde pouvait voir maboko ya mutu bakata na sima ya Jeep donc na sima wana neti na coffre tu Jeep toyebi ezatana ba coffre penza te donc na sima ya Jeep wana maboko ya mutu ezalaki juste maboko ya mutu bakata ensanglanté ezalaki juste posé na sima wana ya Jeep eloko oyo vraiment tolingi koloba bato bazoya bazofilme bazokanga na bango bafoto bato bazokende alors eloko tolingi vraiment koloba kobeta sete ezali vraiment likambo oyo ya baorgane ya bavente d'organe donc epanzani tellement surtout eza mingi na milieu ya bakontini bango moko mutu comme bazosala yango donc bazo s'en foutre na bango
que bato bamona bango to bato bamona bango te parce que eza neti ata bomoni biso bosala na bino eloko moko te. Donc ils s'en foutent, bazosala n'importe quoi, bayebi kele impunité eza nango ata bomoni bokosala eloko moko te. Nyonso wana eza mawa mingi, eza que peuple congolais akomi donc aza moko oyo bazoconsidere aza sans valeur. Parce que soki azalaki un peuple oyo azalaka na facilité ya kotelema, azalaka na facilité ya koganga te aloba te non, on en a marre kabeti loboko na mesa makambo ya boye tokomona yango te. Comment voulez-vous moto azwi maboko ya moto oyo bakata batie atie na nsima ya jip na ye et puis atiki yango wana okovi aux yeux de tout le monde bato bazoya bazofilme bazokanga bafoto et après aye mpe azwi voiture na ye adémarre mpe akei donc en liberté motu mpe akotuna ye aza te motu mpe akosala ye likambo aza te. Donc wana vraiment nazoloba ekomi eloko mosusu ke bakongole eza na motu moko te azozwa courage ya bakotuna ye ke oyo nini c'est quoi ni kobenga police aya même rien. Donc eloko ya kosala eza te. Donc eza eloko mosusu tant que peuple wana akozwa destin na ye en charge te, tant que peuple wana koselese kaka baniataka ye, donc bamakambo wana ekozala toujours kaka na mboka. Mais il faut kaka peuple ye moko ase décider à kozwa destin na ye en main. Donc peuple congolais, il faut vraiment que soit destin na biso en main parce que il y en a marre. Donc vraiment il y en a marre comme na suka. Donc vraiment il y en a marre, on doit faire quelque chose. Il faut plus qu'on dise à bateau quoi des fois dans vraiment pour ça na mboka. Merci papa. Merci maman Congo ya solete numéro na biso mususu ezana problème totiki numéro na biso oyo tozali na posta batomi balé oyo azali na posta ko intervenir abenga totiki le bino 8 minutes pour 2 personnes ou maximum 3 personnes. Alors manoba ombo kabino pona nini tomi tuna biso moko eloko nini zo marché te auto mona ke toko kagate parce que nous sommes divisés pour régner. Divisé, bazo proposer bino walite yo zana groupe ya Fayulu. Non, yo zana groupe ya Jean-Pierre Bemba. Yo zana groupe ya Mojito. Yo zana groupe ya Moïse Katumbi. Boy bazo kosa bino boyebite. Batu wana baza mbatu moko. Bango nyonso baza batu moko, mais bazo kosa bino ke baza divisé. Voilà, mabela biso ndesi baza biso na kleboa yango wana. Alors, papa lo sakondeko. Le sako papa sayala. Losako mama malobomboka yo. Oui, papa, au moins ma photo moko na tindeli au moins nini moko, na tindeli au nene ma photo moko boy. Nous sommes en direct. Tous en direct, en direct dans l'équipe en direct. Au niveau de quelque chose par rapport à l'actualité, ma photo total après. Ma photo est nini. OK. Papa, ça là donc bande ko na biso ba congolais donc ma atro. Papa hotel ba photo wana ndenge que Kabila nyanga kata Kabila aza koyamba ba Congolais avandisa bango na kiti te na mabele batata bidele kana ba costume. Ok, merci papa. Wana est l'actualité te wana eza ba fait divers to mesana nango. OK. Ba mesana nango. Papa ça y est là. Ba Congolais faut battre mande korangai. Ba Congolais te. Papa, yo ozo sala nini pote o telema. Yo faut telema. Voilà, continuez comme ça. Ok, merci papa. Tobenga na mupanzi. Ok, merci tobenga na mupanzi. Merci papa. Matun. Voilà bandeko, to kondanaka Congolais te mais to se kondanaka biso moko. Ngai na sala nini? Congolais lobaka nga na sala nini na lingi na sala pona sauver mboka na ngai. Ko condamné mususu te. Po so bana ko condamné, oya condamné oyo moto oyo ba ko condamné amona nité. Po ezo tourner kaka entre biso loboko tali ezongeli yo. Voilà, lo sako pa na yo mama Congo maloba omboka yo. 2 minutes. Le sako bandeko nyonso babena Congo de partout.
nalingaki na contribue kaka mpona likambo ya banyangala to ya batuti peuple sans terre batelengana. Papa Sala na comprendre na Malawi soki ba parvenir côté les mabongo kaka ndenge papa Mafolo auti koloba bango moko bazo diriger mboka na bango biso toza occupé et puis toza victime ya complot international mais nzambe na biso azali toza na elikia kimbango akosukisa bango mbula oyo bakosuka baboma problème eza te ndenge olobaka conteneur na biso mpe eza vide tozozela mpe ya bango makila ya bapena kongo oyo esopani misuni ya bapena kongo oyo naza sur omonaki video natindelaki yo kanambe atie kabakata ya crocodile oyo ya bwakelaka misuni ya bapena kongo crocodile ana utaki soki kokufa etu donc abwakelaka ye kaka ndenge yabwakaka misuni ya bandeko na biso bacrocodile baliaka ndenge mpe ya ye bakolia yango bakolia mpe yango epuis likambo mosusu nangaki kaka na remercier na encourager armée nationale du peuple congo basala kaka bongo batrie parmi bango baoyo nyonso baza batraître donc abat tout le traître infiltré donc motu nyonso tokoma l'esprit wana mawa mpe eleka biso babantu yango wana baonyokola biso toyebi ke nzambe asala biso bapeuple moko très doux mais douceur na biso eleki tokomi komona nondire bazoba na misu ya bato nyonso donc ekoma bongo mpenza donc œil pour œil dent pour dent ingetaka Matondo bandeko ya solo tomituna. Quand est-ce que nous savons que nous sommes occupés? Toyeba ka mu colonie ke tozali occupés. Toyeba ka mu colonie ke bapaya bazwa tuna mabele ko Congo, bapaya bara pouvoir na kati ko Congo. Balibane, bendien, ba pakistanais, bazaba mettre terrain. Toyeba ngo camp. Et to décide nini? To sala nini? Mais kene na bamboka msoko mona mo jamais. Et comment faut mettre fin na système wana? Crocodile et l'intimidation. Bolanda yangote crocodile et l'intimidation azaya laksabino crocodile azana ba crocodile bandakala ba crocodile wana eze alilote bobangate eza lokuta bolanda biloko wana te bomonyango crocodile asala ke lokote crocodile akoboma batiboni na mukoromoko akolia batiboni na mukoromoko voilà bo se poser ba question bo mona ba image wana tout eza lokola bazo intimider bino tona besoin ngote ye moko crocodile na kolia ye kalate. Alors papa ne sait pas 2 minutes dans le mbango s'il te plaît. OK. Tata nzambe ya bongo tolendo na kombo ya tata na ya papa Kimbangu et puis bamaki pa vita na bakoko na biso. Papa Sayala omoni dossier nyonso ya semaine oyo eza dossier moko eza ko révolter makasi. Alors bandeko na biso na diaspora na ngai na lubaka toujours na bengaka toujours diaspora nayebi bien que puissance force ezali na Kinshasa puisque population ya Kinshasa yango ezali plus déterminante mais est-il que vide commandement ezali ya biso po biso ndenge tozali na libanda awa tokoki kozala développer puisque to vivre la culture ebele la stratégie ebele soutien oya biso ezali déterminant mais seulement diaspora na biso nazali dessus parce que ti lelo eloko moko malonga ezali te. Bon, j'espère que quelque chose est comme ça là-bas. Ils ont signé na biso organisation. Ils ont signé na biso organisation parce que ndenge na lobaki na ndenge ya kuzu na ndenge ya discret. Tokoki kosonga biso soki to se décider na ndenge tozalaki belé na manifestation to se décider ndambu to zonga to bino ko quitter population pona to telema. Alors, bon, au moins, on est salé à Malawi. On citait 8 personnes, 8 corps par rapport au Congo. Donc, les années locaux difficile
toko se désespérer te espoir de biso ezali armée du peuple. Nous avons quand même une armée où il a s'élevé espoir yango na et voyons voir dans l'avenir, proche avenir, pas un long avenir, mais proche avenir, où il vraiment trouve ça la peau. Ndenge nga nazali awa, na mwandambo ya ngai na kosala nyonso, na mema yango liboso, totala po. Batu wana baza ko résister pona faiblesse na biso, mais bazali pamba, matondo. Matondo ya solo tomona ni bayuma, ya solo tomona ni bankebere, ya solo tomona ni batute, togangaka, mais ya solo tomona ni komona ke batondo bazo mona la biso poete, ba moni d'après bango ke nous sommes batumoko toza incapable ya ko solution pour la mboka na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà qui ne se binoke pona ko sisa makambo tout. Kolukana koyeba ngana za na position nini pona nini na koma na position wana pona nini na koma moto état d'esprit pona nini na koma moto ya lamuka pona nini na koma moto ya Jean-Pierre Bemba pona nini ngana koma moto ya Mozito pona nini na koma moto ya Fayulu pona nini na koma fanatique ya Félix Beton bandeko bokeba biloko wana boko regretaka na ngomi kolonyoso na vina bino eloko bloqué bino nde yango wana fanatisme isme kozala yo ke tenga na flaza la kana panja mutu wana ye mutu wana azanani liboso na yo po yo zala kana simana ye e oyebite ye azozo ba ordre ya nani voilà bandeko bana somme ko Congo to yakala ko pesa mino matea oyo yo ki malamu oyo kite e kozala pasto bana olela ka bo type un jour o mona ngape na lembi na ngai o parle ngape na lembi na ngai te to ko lemba te bandeko l'armée nationale du peuple Congo bazali balobi boko vivre yango mais bino moko boza kondima te parce que ba mingo bazo beta tolo na Kinshasa biso ba karateka biso ba catcher biso ba nani toko tuna bango lobi bozala ki wapi bino bato makasi bozala ki wapi tango batutu anyoko na ki bandeko na bino pendant plus de 20 ans bino bato makasi bozala ki wapi lobi bobo sana mote bino mampinga toko tuna bino oyo azala kacha masolo likamote oyo azala kacha masolo te toko tuna lobi ozala kwa mampinga au yele biso ba diplôme na yo ke yo sala service militaire yo zala ki na Israël yo kenegi na Egypte yo zo formation boy l'air batutu ba nyoko na ki bandeko na bino ba bomaki 18 millions de personnes ozala ki wapi ozala ki nini voilà bandeko to suki wana. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. Recommandez à vos amis. Il n'y a qu'une seule chaîne qui vous reste. C'est LOL TV, Lolaka, Yanvuluzi, Kimbangu. Merci. Top rendez-vous na biso lobby. Au revoir. Merci.